Ah, vai abrindo. Vai abrindo para tirar foto. Deixa eu dizer não. Para! Vai embora. Abre na banana na pizza. Banana com strawberry. Ouais, merci beaucoup tout le monde pour le artiste complet, chef du groupe de Jani Faye, Namasolo ya Mokili, Meya Lelo, et Zolo Bamapa, ya Papi Gen et tout le de la vie.com. Abonnez-vous massivement à Papi Gen tout le de la vie parce que on est beaucoup à Masolo ya Kitoko. Nous allons remercier Bateau, vous va partager vraiment émission. Oyo, et puis Bateau va la émission, faut tout ça, on peut mon plaisir, na pour vraiment bien. Merci d'abord Nature Mboma imbattable champion du monde imbattable mobile ya maman il y a 5 il y a ngababori ndingwana et puis merci mingi na Aerotech TV. Merci à toi pour bien vos rapports émission de la Kitoko et pourquoi pas à Chatumba les charismatiques pasteur Chatumba les charismatiques et puis un mot à toi sur les messagers Galates 4:16. Bangonne pena bazaka vraiment na biso na motema po papi gena ke liboso. Alors masolo les anini masolo les ali ndeko na biso mo ya mobali précisément na kati ya France mais tout le temps à combat place pour vraiment prendre une mesure de prudence mais azaka na Île-de-France ndeko na biso azaki na mwasi na kati ndaku ba vivaka pe bien basa maman so bien et comme na momo boye ndeko akomona mwasi na éclair na ndaku. Avant tout le monde c'est celle nini moi ça lui couper sa réponse au moins le grand bablu moi mike kana kata ndako donc tout bazo beba à l'occasion de rien mon bala simba kantungu ayo beti kantungu asima ayo beti ka mon bala tuko ne biti za nini zemite mais ne biti me bana komi tuna quand ne bible ba you know deux personnes sont dans un problème et c'est la troisième personne baya voilà mais non faut le grand frère na ngandi na expliquer kao parce que moi-même je n'arrive pas. Donc, nous avons gâté pour moi si on a un d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? N'habitez quoi? Nous avons dit que Yaya n'a proprement dit. Abi, Yaya n'a pas non parce que là, je n'arrive pas à comprendre. Mais n'habitez moi si on a un d'accord. Toujours au Canada. Mais ils ont nini? N'a pas de yangote. N'a pas de yangote. Bandeko, Yana dit oh mais non c'est pas grave. Bon, je vais m'en occuper de ça. Moi-même, je vais encore français, moi-même, je vais m'en occuper. L'équipage en tout cas, merci. En tout cas, ça a tout dans la ligne, il y a quand ozong sabiso relation de Zaki Nango. Parce que là, dans la ligne, trop, et pour n'éviter la grosse année, na moi, nous sommes confiés dans l'autre, il faut confier à Panayo. Il y a un peu de temps nanda. Tant que je suis nanda, pour moi, t'expliquer, oh, bon, il y a le bien. Mais moi, les qui n'ont pas ça, mais tu as un niveau, donc Yaya a hier au conseil, moi c'est les qui n'ont mais il y a comme il y a tout le monde à moi soir. A comme il y a dérangé, en tout cas, il y a bouillé, il y a moi c'est qui toque, moi vous avez les qui n'ont pas. Il y a moi c'est plus là, mais nous comprenons que tu es pas sur le micro. Il y a ça n'a calme, n'a eu mon zali, n'a pas s'en charger non. Donc il y a un bébé ça coûte bien les balles les qui n'ont. Tant que auquel moi on va la voir en dabu ataboué tout le monde donc moi c'est donc à dasuki donc ça on va voir la Bible ben démon 7 ba fois 7 donc so ya on peut ça conseil accueilli mon colon moi c'est so ka yena ndabu donc asala bo ya mo souti ah mais les gars maintenant comprendre que na confier pas ya grand frère nanga ayina ndabu mais so ya hier qui a teboué biso c'est que to beba ni to plus par rapport aux autres qui sont balés. Mais ils ont nini donc moi c'est mon côté bandeko Yaya mobali wana ba comme ko vivre na mwasi ya leki na ye ba comme ko fait na mwasi ya leki na ye donc moi leki na so comprendre tout na ndaku ma comme ben na ndaku ko comprendre tout et ko comme na moment ko mwasi prend cette décision avec non j'en ai marre de toi il faut okende ah mon père a bien kende abi non il faut kende parce que na limbi na ndako na lingi suyuti il faut kende ah mon bala mais malgré tout il y a un conseil
conseil ya non so kamote il faut na ken mwamba bi na lo so sa mwamba zika mo kelke bilamba abimi na ndako wana do mo pele kino la mbile ko ya babimisa mo mbala ndako mo mbala na kepe ninga tena ka kina ko de bwe ba bine aleka ate pena mo ba mo klina ndako kenda na ye wasuko mo wasaka mikemi blo mikemi akei mais ndako wana eza ndako ya mobali ne ba vivre bon balé ba za en collaboration bon balé mo so mbali mais ye mo mata mo sali bongo mobali akei na ye yaya mobali pe akomi ko yana ndako wana akomi ko biba on a ebisio bolingo fu na ebisio atika na ndeka mosi na ye bakomi ko vivre yaya pena soka ye pena so télécommande akuti pena soka moni TFR de tselanga BFM donc au moment ya akomi ko mani pena ndenge na ye ale ma deso ati ba kilo tu ba bolingo na ebisio na ndeka mosi na ebite quoi ndeke mbale kutaki ndeke akomi ko se lamentika mais vraiment na ebite makamo aya ka sunanda kuona na yebisi yo jumzuli ka mobile bika nga una munu fra beta ka motu mo mkepo bana baza kuna na ke lota fata bana azika bulu wana ndeko mobile pa kumoya lokola na ndaku wana azaka na double clé akena na double clé tellement déjà bengi mosi de pomme ete bana ubona boye ayeka ka boye pa afungula kaka ndako boye pa akuti yaya na ye mobali na kiloti donc na ebisio tant yana mweka akuti pas directement akimi akeko batama na sima donc na ebisio à côté place on ndeni pour na taille ya mobali ngo akeko côté na place donc na ebisio na place mo placard mo ya batama yo kocha mais yo avuto ko na sana na kila na ebisio place ya wana kinobata makuna bandeko place akota kio na kobata ma place placard wana pe mekangiye émotion atelika kino leki na mobali ayi ko kutanga na kata ndako yo amuni ngati na batami bandeko ya place akko akina ko bata na wana place teme zaki yo mukie pema akufelika kuna kata na place akino bata ma wana bande kwa kufi émotion étouffement mamuka sali ma arrêt cardiaque donc akufi kaka wa place no bata bande ko za passe bande ko nanga mais pour na nini n'habite peuple congolais pourquoi comme ça hein pourquoi on t'a confié na yo et puis yaya na donc n'habite les qui n'ont proprement dit a confié na yo yaya na ye a ebisio que no yaya bon sila na libala oyo yo balukeli mwasi na ye owangana leka tuno combien de fois abi yaya na mona okler tena mwasi nango bino ngana sambela kana saka biloko na te combien de fois tuna yo owangana yango voilà maintenant les conséquences ok o couple na ndaku ya leki na yo quelque chose ko wangana yo bandeko et ça passe mais yeni batu na bi 2 personnes bazana roler bazana makambo wana non les bazana 2 personnes so ko confier na yego tu abani ko linga mwasi na yo donc bandeko to tala batu to ko confier makambo to tala batu to ko confier makambo batu mso mona kino alula ka mwasi no bandakala akwa ko robate siko yo ngoro ozaka mo pomo muke yo ko confier na ye nzoka ya profiter na ye ataka mwasi leki na pe mwasi banzoto moi son appétit on a évité les gens soit la moi sans moi alors zo problème comme ça dans la famille na libota na yo que nous confier na place à profiter na yamwa oko mona pe yimo ako ba mikonde ba wela ndeni pete soko za pomme na moi so yo yebsanga ba wela ba mo ndeni wana tant yo confier na ya profiter tant yo koma kuna o yo tinda yake lo ba yangote yekuta ki a baby ma bien na olé ba du balé ba ça makambo na bango bien na olé makambo le le ka na olé ba za mi balé moko aza mulai bo za na ka mo mke asa bi ayam dina makambo na ko be sama bala ba donc yé na so yé na o yé ba petit ko za faux problème na mo na résoudre dans le besoin de bala o que nzo dia ki bina ko be ça bien donc yo ke ne coûter pe na ndako ke remplacer wana amo bana mo c'est pas bon mande kunanga ce n'est pas bien biloko oyo yo to ba kino biso ba congolais to comme mal réputé par rapport à biloko oyo ce n'est pas bon yo to tala ba malien de basara tala ba malien ba sénégal pesa ka exemple mukita ba malien ba sénégal bazara
okomona beto bon makamna bango baso de po yo boyo kango eza oyo kango te donc bango na bango ka bango mo te likamna bango ba setete kana ngoma andakala amekele mais ya biso mo beto mo bela kino muta akomo so na français pour français ba yo ka ni makamna ya solo aboyi ko balingala ce n'est pas bon non ce n'est pas bon et ça passe bande ko na ebite bino place bosana banda ko wana na ndenge ya wana kufi na ebite leki wana akokende matanga to akokende te mwana mwasi wana oyo akomaki kobanda yaya mobali na ye bakozongana to bakozongana te pour l'interrogation place bozala bandako na bino mo bomipesa réponse soit bobenga toyeba ndeni tokosala bopesa réponse na bino place bozala na est-ce que lokola yaya donc mobali wana lokola yaya mobali na kufaki est-ce que leki na ya okende matanga de lokola mwana mwasi atikali ye moko ano na yaya mobali na ye est-ce que ndenge ye mobali na kufi wana est-ce que bakozongana to bakozongana te bomipesa réponse pour boza en tout cas eza passe mieux pour la communauté na biso to ça l'effort to longa makambo oyo pour na to tambola bien merci mille bino toujours vous avez branché na kolanda na site oyo ya Papigène et la vie en tout cas vous avez toujours branché na site oyo de la vie et vous s'abonner massivement qu'on s'abonner c'est gratuit qu'on s'abonner c'est gratuit donc les gens que non au betika na YouTube au monde émission lien mo ya rouge wana tant cliquer ka ndé mbana mo s'abonner na yo yumo bon moi tant biloko zo kota ya sika papi quand on kota biloko c'est bacha to mazo batali ba kotisi et ba noye ya moko lokwa et on est automatique sans que to beka YouTube donc s'abonner massivement c'est gratuit donc vous allez vous s'abonner en tout cas bande ko nanga bino bo finga ka bino bo finga ka botika ko finga bande ko bozo finga trop na zande ko na bino congolais toujours te ya malobo normalement ba pasteur ba kote ya ngo mais bango bazo zo tangwana te e mo bazo kupango yonga na ye ba tyenga molobe na bino ngaza lokola nzonzi bwebi nzonzi na bakongo nzonzi za mutu ba pesa ka maloba po ba ntu ba ko loba ngote babengi nzonzi yaka zoma kambo yomoni famille biso libala tokene bala kingani ye nzonzi suma loba ya bani koloba donc ngaza lokola nzonzi bo finga te par contre si vous avez des problèmes ya kobenga numéro na ngeza toujours wana obengi papa supposant makamno pesa nga obengi papa yumna zo 9 mois papa to maman c'est pas bon omoke ngana omoke siko ngana na zo musela nga yote omoni siko yo bi combien de personnes sur le canal même il y a 3 mois bon ngana zo nga ena papa est-ce que na sali vanta merci plus au fini nga me répondre en tout cas bino botala ka émission oyo ya bino et bano se pesa bino a masola kitoko ezali abo finga te bandeko et puis bandeko nanga batu mususu na utai ko bwaka bozo sola te hein bolo bakina bwaka na bwaki kingani et pour petit peu comme mboka bretini papa hein moi sina yoki libanga bo sepeli na zo kokata boli ngato za la propre na tout ça la propre na moi plateau vendre abo mona peke no mutango changeaka odo ça za pe mais za blague te bino bozo sepela banda ko mengai non tu tananga pour na bino bo sepela banda ko na bino mais quand même na bois kiyo oui neto yo kana ni mama makamu tuzo ba yango to papa kasi yo pesa le langati hein appel livré aba kangi benga te pesa mona gara na kuya na ata na nguma na beta nguma na ga to silani na maboko iza ya ukaka ke ni ile kangana ya ndinga virement en tout cas bon ça branché beaucoup bon ça bonnet beaucoup vraiment en tout cas na Papigène de la vie merci beaucoup à Jennifer et Franco na bango. Merci à Laetitia Boukassa. Merci à Samba de Paris, papa de Samba de Paris. Merci à Alice Batatou, à Fia Batatou partout. Merci à Blanche Kina, Tobo Sanakaote. Et puis merci Ming à Kams Badiamana Kassalema. Merci aussi à mon grand frère propre, Gabriel Massala, Mobalia, Hélène Belachai. Hein? Et puis merci à Ama Mouteba, na Krishi Soubois, Bambotato Pasoula, merci à Oncle Dona Mansimba, Mobalia, Serre Nabiso Beya, Nakato Orléans, Bambotato, pour mon Nabiso. Et puis merci à Gino Luko qui est le mannequin d'Orléans, Gino Luko qui est le mannequin d'Orléans, Bambotato. Merci à Peter Kamba, grand garçon Nakato Orléans, Mobalia, Irène Mamundele, parce que bon va partager l'émission. Et pourquoi pas Irène tout dit là. Bambotato, bienvenue frère, bienvenue dans le salon Lomeka Coiffure, dans le Orléans. Bambotato, en tout cas, beau s'abonner beaucoup. Et puis, à mes deux enfants, Jennifer Maleko, Hérité Maleko, papa vous aime beaucoup.
Merci beaucoup. Teddy Mola, à quoi ça sert na lungwa awa na kendekuna na zaka toujours na papi gene to la vie espace dans ngande yangoyo pour ma comme nazolo bande ya on ko défier bino. Boza la wana bolanda. Na ebike bino bolingaka ba bêtise. Bino bolingaka ba bino ba bêtise to cheona nde o ba to lata bilamba te ali le on botal. Même makambo édifiant bonnet bande na musu ça la laisser partir mon père. Tala bilo ba osala. Bilo mo édifiant. Mais wane boko zappe boko tala te. Mais so boyoka ke no mutu mo longola ki bilamba mbang. Boko mi ko bengana. Nani majingani ozawa. Bokota. Kasi beta kuna te yango te bandeko. Yango te oyo pe bolanda kama makambo yo bolanda o nemja édifiant. C'est une émission édifiant et ce qu'on édifie nous banda place bozali et ko ça nous bien ba changement mentalité ata tout dans batang ko l'église dimanche mais parti ya makambo o do sur entre ngana bino et zo te abiso ngapna za parfait. Nazali musumu kemeto zo meka MP ya ko essayer comment to ko tambola. Na kasa dit commandement de Dieu tout le monde ça atana kasa mi ya atana les fils katana 5 apamba. Le toujours ka ngwa na kasa dit commandement tout ça les fort tout le monde ça atana kasa 5 et ko ça la biso bien. En tout cas bandeko na ngibino atro bo fingate bandeko bo benga ndena se to district na bino bo pesa pe masolo na bino toko yeba ndenge nini toko sala yango. En tout cas merci à mon oncle aussi tonton Dick na Vincennes en tout cas ba bonne guérison parce que sa maladie et puis merci minga Mimi Dimuka merci aussi qui encore tantine Olga. Vraiment, tantôt Olga, Kata Vincennes, Mbote Yatro, et pourquoi pas à Frédéric qui sont ça, na Katia Montarji et Janon Kanumbia Kanabango, Tata moi aussi Élysée, Mobali, Tonton Willy, Mbote Yatro. En tout cas, merci Papi Gen, beau s'abonner massivement, beau s'abonner. Programme mouvement négatif, Janify TV, ils ont toujours un mouvement, tourner toujours au Bolina Théâtre Janify. Bon s'abonner aussi na Janify TV, vous cliquez kaka na place rouge wana mbamoko au s'abonner comme ça tous les théâtres tant que côté Astika bino bo on recevoir ngo sans cesse nenge bible loba bo on priaka sans cesse bino bo on recevoir ba image wana sans cesse donc c'est gratuit bino vous non parce que ça biso na sima kuwero ya payant non ce n'est pas payant ce que bo fouti bino bo peut être rembourser c'est gratuit à s'abonner massivement na Erotech TV pour s'abonner sur vous on a fait ça là bien et pourquoi pas à Papi Gene toute la vie. Merci beaucoup Teddy Mola. À quoi ça sert na lungwa awa pa Papi Gene na kende kuna. Si ton y a Papi Gene. Ouais, là on est ensemble quoi. On est vraiment beaucoup, on est mal nombreux quoi. Ici chez Bisso na Bisso. Ah ouais, mais il n'y a pas Bisso na Bisso. Si on veut Lyon, oui, mal Lyon. On ne peut pas Bisso na Bisso, c'est quoi Lyon? T'as bateau de ça. T'as la Bella bateau. T'as la Benji, t'as la mère Aleki, t'as la Bisso de Diallo, t'as la Belle. Bah ouais, ça va te phénomène, bah tu m'as bah tu m'as donc toi bah t'es belle, bah d'achelo. On est ensemble ici chez Bisso na Bisso. Donc on met là bien, on est bien, bah t'es quand même biloko africain. Dans ce mot il y a biloko africain, au Zuma il y a pépele, la pripé il y a niakese. Ici c'est Sims Bisso na Bisso, donc tout ça passe bien. Salut, bon, tout ça n'est pas la Bisso na Bisso. Mais sur la Bisso, chaque jour, il y aura la Bisso. Si vous avez un thé, c'est pour la Bisso, voilà mon papa. Je vais la caca, je la caca. Donc tout ça la caca. Ah, on y a bio. Nous sommes Nzombo, Pondu, Ngai, Mungusu, Likapu, Nandagala. Sur le mot, on a Bisso na Bisso. Nansafu vraiment. Le colopère sombo et la canard. Donc nous sommes à Bisso au Kutamo, à Bisso na Bisso, bilingue chez Sims, Bisso na Bisso. Il y a un bilingue. Ah, nous sommes. Molia kitoko, Momela kitoko, toujours Bisso na Bisso. Puisque Bisso, le vebino tout. Mokonde Konabino, Sims, Francis Yamana, Bisso na Bisso, Namokoye. Toye lisusu nde kaka bandeko balobi soki oye na Lyon okomi na biso te en tout cas faut ça l'effort
prochainement soki ekomi okoma awa po awa biloko ya mboka ezangaka te. Donc chaque semaine tozwaka vraiment barivage bambisi baproduit biloko vraiment ya mboka awa ezangaka te. Toyebisaki bino nzambe aza malamu 10 ans ekoki mwana koli talaka 10 ans. Donc voilà, donc awa toyebisaki bino koyeba kosola kosala bien na bato biso na biso marketing oyebi kaka banda tobanda ti lelo marketing makambo wana nyonso esalaka biso tozala costaud. Donc boya ebele tomema mosala oyo ekende liboso ndenge nalobaka toujours biso na biso forever.